Capage TV. Capage TV. Titre en ils ont direct. Tolandi ba conférence il paraît ba somme barango na $150. Et comme 500 et so pesi 500 na groupe wana ya ba pasteur ba sangana kawana. OK. Ali ba pesi au titre ya évêque. So pesi neti ba 1000 wana comme archevêque donc c'est que kalato ko archipape. Tolandi ango ngate mna lobingi. Mutakozala na pire petit apôtre ebisi kende fongo l'église. C'est comme ça aussi, ils ont ba pasteur oya za pasteur parce que mo ayebanaki. Azaye koni atali bonaza eloko osala te afongo l'église. Ils ont ba pasteur oyo nzamba bengi. Ils appellent ba pasteur oyo Satan a pesi pouvoir ba commis Jésus-Christ Seigneur mais na kati kuna bazana ba code vestimentaire bazolata bazana ba bilamba na banzambala ya ba couleur bango moko ba signification bazolata ba hote yango donc so azana nzambala wana te akozala inspiré te catholique habillement oyo so pasteur akolata lokola monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé soko ke kuna okuta ke basango batali saka bango même ba signification ba couleur. Ba yebi soki donc déjà même bateau ba na catholique ba yebi ke so amoni sango alati elamboyo eza ya matanga so alati oyo eza po pambola boy so alati oyo eza po ça la cérémonie boy donc tous les couleurs eza significatif balata kango pona kolata te est-ce que to comme oyo siko ya ba pasteur eza na ba pasteur mususu apôtre na bango nde ayebisi lata ka bongo sonya lata ya rouge te to na na wana te na expliquer yo eza na ba misusu pasteur na bango nde ayebisi mwana na ye ngana za apôtre yo za pasteur lata ka boy code vestimentaire yé moko pasteur azana loge siko bande initié ba oyo ayé ba pasteur indirectement de deux ba pasteur muso mona na ba code vestimentaire wana bazola tsango même église rouge noir yé moko lati pembe ce sont des codes ya ba occultisme ya ba cabale juif ya ba biloko bango ba kota eza magie ko sa une église banzambala wana nyoso eza na ancienne alliance pourquoi bazozo bangonga te na biloko nyoso ezaki na lieu saint lieu très saint bazongisa bango bazoka na banzambala sont des codes vestimentaires c'est de la sorcellerie à l'église oyo ezalaki important pour nanga na obi ke nzamba répondre biso ezalaki que pasteur Sonia expliqué alobi soki lelo na kati église oyo tozoyo kanate boye ba kezana ba pasteur oyo ba yeko tubela epananga kingandi akotsa ye loge ezana misusu même ba kufa baya kotubela epananga ke kingandi nda yebisaka ye alataka elamba pembe soka linga teya kingandi nde ayebisa mwana na ye asala boye biloko ebele bozomona wana eza loge oyo ba pasteur bakoti lelo oyo soki ba pasteur yo moni bakomi ko consacrer bango o balatise ba toge basimbisa bango bakan tout ça est significatif. Bango moko ba yebi bisika bakoti, c'est de la magie. LM Corporation, une agence événementielle, vous met en disposition mur d'écran LED, un DJ, maître des cérémonies, créateur d'événements, lumière d'ambiance, sonorisation, photo, vidéo. Pour tout contact, 30 bis, rue Denis Papin. Numéro 91 240, Saint-Michel-sur-Orge. LM Corporation, les rêves au service du réel. Pour être chic et belle, Herbie Sarah Amani vous propose des perruques de qualité. Nos perruques sont fabriquées à la main propre et aux machines. Pour Herbie, contactez-nous sur Instagram, Facebook. Notre mail herbisarahamani@gmail.com et sur WhatsApp +1 40 36 063 765. Les secrets de la beauté, Herbie Sarah Amani.
Capage Télévision, en tout cas, merci à nos partenaires, abonnés à Bisso Nyonso. Tolinga Rabino, Nzambe Azana Bisso et Longo. Capage Télévision, est événementiel. Tokendara place, nous sommes événements, mariage, anniversaire, nous sommes Tokendara Tozui. Ils ont besoin, ils ont vraiment médiatisé. Au PC, au Tindeli Bisso, Bisso a Ekokoma. En tout cas, le prix est abordable. Merci à Oignon, vraiment pour la biso ascenseur Komata. Abonner la biso bien sûr, partager l'émission parce que là, combien de partages l'émission, abonner les autres, tout biso na Capage Télévision. En tout cas, Nzambe oyaza fidèle na biso, azokene na biso vraiment malamu. Tout ça, on spot publicitaire et partenaire na biso et puis tozonga pour annoncer invité na biso. Voilà. Notre planète joyau bleu, notre terre à tous, voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve, avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relat, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la 3e semaine, je dis ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a de disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Merci en tout cas à Grâce Matelo, MC Grâce Production. Grâce Yopé Sundika, MC, Lobot, MC. En tout cas, merci à Batonio Sobazolanda Bisso Tozana, Thomas, prophète, Marquis Ephrata, l'homme du pouvoir, l'homme de l'évangile, l'homme de vérité, Ephrata. David papa, comment on a été évêque?
Yo un prophète apamba, yo évêque était apôtre était. Biso kutu tolingaka frère. Tolingaka babenga biso frère. Eza malamu. OK. Parce que ba titre ngo ezonde ezondire te. Tolandi ba conférence elekia il paraît ba somba ngo na $150. Et comme 500 et so pesi 500 na groupe wana ya ba pasteur ba sangana wana. OK. Allez ba pesi au titre ya évêque. So pesi neti ba 1000 wana comme archevêque donc c'est que kalato ko archipape. Tika boy. Tolandi ngo ngate mna lobingi. Donc ba somba ngo nzuka ya ko somba. Bazo somba. To découvrir que ba somba ezangate. Ba lobi on a conférence na bango que bateka ngo $500 muta pesi $500 a commis archi a commis évêque. Tika boy. Donc ba évêque ebelo mona wana ba docteur ebelo wana ba somba ngo ya ko somba ba pesa bango ngo ya ko pesa ba pesi mbongo ba confirmer évêque archevêque ya voilà donc eza ba biloko moko boye oyo eza nango na importance te ba benga frère ça va na osepela makasi frère wana oui merci y a pas de problème ba titre o nyoso bato ba somba na mbongo etika la kana sina moya bato bazo lukande lokumu eza toza na mikolo ya suka satan zu bato na ye apesi bango couleur soko talika couleur bio comprendre que o mutu na nzambe te nous sommes là. Mais ce que l'église peut comme na raison ndenge batu o bino bolobara ki ba pagano ba batu ya libanda batu ba ebi vraiment nzambe tende bino bolobara c'est que kuna peut comme na problème à raison ce que za pire petit à apôtre to ya mutu mo bo ko peso pa katelo pe mwanda mbongo yo que ça l'église après quelque temps comme peut bishop évêque na sena moi awa ezana batu o nzambe abengi apesi kiti. OK. Ils en a bateau nzamba pesa kiti fanda fandi. Ils en a bateau mokile betelier maboko ti mokile nde vandisi. Mais zapé na bateau Satan fandi ça. Alors la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc nyoso e banda mabe suka mabe. Tant to banda ko dénoncer à bateau non vous les faites parce que bolibolo bila mutu tel po bacha binoka mais le bar en déjà église ko panzana. Tezo ke na église ko panzana yango. Même les lobandeko o bakenda ko organiser ba conférence à minene na ba stade des martyrs nyonso o esalamana nzambe te suka na nzila aujourd'hui na moni moko na bango ba ko zonga ba te repentance voilà to zonga sko retournons maintenant aux essentiels ba titre na biloko wana so na tinate okoyi koza la pire petit apôtre moza pire petit ya nzambe te nzamba za kami intime ya mutute nzamba za kami intime ya mutute. Yo ozomona même na Bible tozomona que Nzambe alola pendant qu'azotambola na Saoul soko tali mabe ya Saoul comparé na mabe ya David ozomona on dirait David asali mabe makasi azumwa si mutu abomi mutu wana Nzamba bengi l'homme selon mon cœur Nzamba pardonner Saoul Nzamba tindi kaka kende boma ba malécite ya ka abomi mabateli roi na bango Nzamba beti ya botoli bokonzi. Et puis le prophète a rappelé l'obéissance mieux que le sacrifice. Donc désobéissance n'a péché nzamba jija ngondenge mokote pour dire que nzamba za camarade intime mutute. Azan lo lenge na ya ko sala makam. Mutako zala na ye pire petit apôtre ebisi kende fongo l'église. C'est comme ça aussi, ezana ba pasteur o ya za pasteur parce que mo ayebanaki. Azaye koni atali bonaza eloko osala te afongo l'église. Ezana ba pasteur oyo nzamba bengi. Ezapena ba pasteur oyo Satan a pesi pouvoir ba komi Jésus-Christ Seigneur mais na kati kuna bazana ba code vestimentaire bazolata bazana ba bilamba na banzambala ya ba couleur bango moko ba signification bazolata ba hote yango donc so azana nzambala wana te akozala inspiré te akosala makambo ba bengi sala te. Bino mo kaka ba chrétien bino mo ba mangomba bino moko kaka oyo bato su ba bengaka ba binzambi bokomi ko zongela siko biloko ya catholique parce que biso to yebi ke basango balata ba sultani wana basimba ba nzete bango ko bandima na bango mais bino bokomi ko zonga lisusu ne ba na mikolo ezali ko ya bato nyoso bakota ba koma na bango bato catholique na yebisa yo na mukuse eza que question eza ya makamba catholique habillement wana catholique habillement o nyonso pasteur akolata lokola monsieur l'abbé monsieur l'abbé soko ke kuna okuta ke basango batali saka bango même ba signification ba couleur ba yebi soki donc déjà même bato ba na catholique ba yebi ke so ba moni sango alati elamboyo eza ya matanga so alati oyo eza po pambola boy so alati oyo eza po sala cérémonie boy donc tous les couleurs eza significatif
balataka yango mpona kolata te. Est-ce que oyo sikoyo ya bapasteur eza na bapasteur mosusu apôtre na bango nde ayebisi ye lataka bongo te tokende nano na wana te naexplike yo eza na bamisusu pasteur na bango nde ayebisi mwana na ye ngai naza apôtre yo oza pasteur lataka boye code vestimentaire ye moko pasteur aza na loge sikoyo bande oyo initie baoyo aye bapasteur indirectement de deux pasteur muso mona na ba code vestimentaire wana bazolatisa ngo même église rouge noir ye moko alati pembe ce sont des codes ya ba occultisme ya ba kabal juif ya ba biloko bango ba kota eza magie eko sa na église banzambala wana nyonso eza na ancienne alliance pourquoi bazozwa bangonga te na biloko nyonso ezaki na lieu saint lieu très saint bazongisa bango bazwaka na banzambala sont des codes vestimentaires c'est de la sorcellerie à l'église. Donc ba fanatique nyonso ya ba pasteur o ba bisaka biso que non bino bo sala ngo pona ko critiquer ba ninga po bino ba chabinoka biso to sa ke loko moko te po ba chabisoka on prêche la parole de Dieu o eza moment o ba violer Dina le jour bazo violer Dina bazabilon ba ribin bazala kité bazaki na zamba tango ba ye ba violer ndeko na bango ba telema ba boma batu lorsque l'église est violée il y a des personnes au nzamba ko tinda pona ko mettre éclairage na misu ya batu ko sauver quand même bande ko musu ba comprendre que oyoki l'église ote pasteur abi dimanche to kolata pembe dimanche to kolata noir pasteur si akota na ye magie donc bino nyonso wana bona kata loge wana oya ye o ba yebi ke non yesu kutu mukolo ko ya si ala kisabiso bilamba to kolata que bozela na oya bola ta pembe jour ngo po ela sabosanto pembe ela sabosanto ta ce sont des codes o bango ba ozona ba monde na bango bazo yana yango na kati ya église conférence ya pasteur Sony yango ne pesio expérience sous puis makasi ya kopete sous c'était que magie côté l'église parce qu'il y a insista qui pona yango non conférence ya pasteur Sony je crois que ba baza pour ba tous baza contre ngai naza conférence non ngai ba inviter ngai OK hein na zu invitation na ngana nani na makaro ya accès na Roger Baka yeko tutoyebi déjà kaza muta il y a vraiment monté église à pasteur Sony. Bon, il y a pas de problème pour na Roger mais tokenda ki ensemble. Ouais. Ngai nazaki na sengo tant na moni invitation na yeba quand même niezo le capo na zalaka vraiment na attention na makambe sala na ba RC wana ti. Mais nous sommes allés to commis sur place. Discours et bandi pasteur Sony a expliqué comment est-ce que a coûté $0 na kati ya compte. Il y a église des réveils où wapi biso to ko découvrir Seigneur apesa ka bango mbongo. Donc ba faveur nyonso ba faveur nyonso oyo ba pesa ka église catholique ba pesa ka ngope église des réveils ce n'est pas seulement les pasteurs. Lorsque ba pesa ka ba jeep bango tuna ba musulman ba pesa ka bango ba pesi ba musulman ba pesi ba kimbangiste ba pesa ka pe ba pasteur. OK. Mais ce que ba pasteur na compte na bango a coûté $0 à lobby comme professeur na ye azalaki chef. Le chef est sacré quoi vous toucher été. Bon, à lobby où est concerné l'église que moi je ne peux pas encore perdre le temps pour ça. Mais oyo ezalaki important pour nanga obi que nzamba répondre biso. Ezalaki que pasteur Sonia expliqué à lobby ce qui lelo na kati église oyo tozo kanate boye ba kezana ba pasteur oyo ba yeko tubela epananga. Kingandi akotsa loge. Ezana misusu même ba kufa ba yeko tubela epananga ke kingandi nda yebisaka alataka elamba pembe soka lingatia. Kingandi nde ayebisa mwana na ye asala boye biloko ebele bozomona wana eza loge oyo ba pasteur ba koti mais depuis 2016-17 to sala émission na chaîne na biso ya kala tito ya kokota na kapasi biloko nyonso to belango réaction ba tozakini ba fanatique ba pasteur non loge wapi lelo oza contre baninga c'est comme si bango nde batela biso carburant totambola na mituka mais non lelo pasteur Sony lokola ndenge bandeko balobaka grand pasteur lokola ndenge bandeko balobaka balangage to yoka wana lokola yesi ko muto asolaka na ba pasteur nyonso o biso to yebi na bino a confirmer yango que occultisme côté l'église mais eza moment oyo bandeko bazo saela nzambe babeta c'était et puis na sepeli kana loko moko lobi na suka alobi bazo kosala commission moko ya ba avocat bako banda kolandela ba pasteur o bazo falsifier parole de Dieu o bazo sala ba pratique diabolique dans l'église bako interpeller bango pe ba ko banda ko lekisa bango na justice mais so basali loko na ta banda kala inga sauver église mais wana ezaka suka te est-ce que ba osala te wana eza ba interrogation so pasteur Sony pourquoi yo bimisa ngo siko bon il y a un temps pour toute chose non biso ba pesi micro non biso to fandi to landi na biso conférence biso to ba pesi biso micro to poser ba question te c'est to zoki micro to ngato tuna ye kala nyonso oyo ozalaki pe conseil ozaki na conseil des sages l'église tant biso to dénoncer bo sala ki nini nini bino bo portaki comme apport que lelo oyo
eza biblique que tu dénoncer les œuvres diaboliques. Cela est biblique. Dénoncer, condamner les. Et Bible pekisi biso tout ça. Quand on ensemble ya bato bazo sala ba pratique diabolique ba comme ba Saoul, Nzambe si abwaki, ba ke oluka mama mbiku di po ba consulter avenir. Lelo oyo soki ba pasteur yo moni ba komi ko consacrer bango o balatise ba toge, ba simbisa bango ba kan. Tout ça est significatif. Bango moko ba yebi bisika bakoti, c'est de la magie. Biloko wana soki ba nanzambi ba kote de maté etali bango ba ba okendeli felo baza ebele na kati ya alliance satanique ya ba pasteur. Baza ebele parce que ezan ebele baza na bango ba fanatique. Même si ba kotali sa bango ki tozo traverser moment moko oyo wapi, ezo senga bana nanzambi ba sala très attention, ba bimana kati ya ba biloko wana mezana ba bisu bazo mikotisa. Ndo moni leo na ba église bazongisi makambo kosokola ka bato makolo ndeko mo ebisinga bi pasteur mo nangola kuta sokolinga na miso ya mwasi na ye ebisinga non eza biblique vraiment ya kola le pa nanga sera kala li na buto abengi na mwasi na ye nzoka na ye na mwasi na ye bandoki même moral siko po ba yiba étoile la serre wana basalele bia ebise non na sokola ka pe mwasi nanga ko mitungisa te eza na cadre de délivrance a sokola mwasi na ye silisi après koti serre na mwa chambre moko mugili sokola sera ba vie andeko e bébé tika ko funga batena ba ndoto après ko voyager akomo na sko pasteur on a yalo ko mari de donc c'est un commissionnaire m'expliquer makamba ba commissionnaire awa na marché satanique c'est un commissionnaire vous voyez un peu donc ce sont des choses diaboliques ndenge moko zo salama na banda ku yanganga ndenge moko ba misu ba yi nganga banganga ba zupe satan zuba oya ye apesi bango bible avant ti bango l'église bazo continuer ko sala ba pratique wana na kati ya l'église ce sont des pratiques ezaya ko batama awe belé bango pata ba landela ngo ba ko landela ngo nyoso te mais nous devons quand même prêcher la bonne parole et bana na nzambe ba yeba que tous en attend oyo tous en attend de la fin où les diables essaient à s'infiltrer dans cette église. Il y a bisiko cha makolo bonde là parce qu'il y a na ba dekebele temps Hollande mission comme mituna. Bon prophète, c'est pas un problème. Toke ndesko wapi. Église okende fo bonde la nzambe. Pasteur Hollande lo na prière fo bonde la nzambe. Olingo benga pasteur moko boyo, olingo benga nga to landa nga mission, olani matea. Zwata bonde la solo la nzambe, nzamba za na pocha mututé. Dieu nzambe o lolo ako révéler ko biso awa ko kotate. Oya za mosali langa te nzambe o révéler. Olia ko sala ngo par sentiment pendant que tout le monde a déjà que ba loup ba na cette église bazo dévorer. Vraiment. Merci Motona Nzambe, Marquis et Frata. Papa lobi pe mingi ko sala so extrait album te. Nzembo so tozo wa mikolo. Motema nangae na pesi na yo. Bomoi nangai na pesi na yo. Libuta nangae na pesi na yo. Yeso yo. Nzambe nangae yokae. Mokolo wa liboso, mokolo wa mibale, mokolo wa misato, le tombo evide, nzamba makambo ya minene Yesu yo. Nzamba makambo akokamwa Yesu yo. Bacholinga mingi na kombo na yo, basekinga mingi na kombo na yo. Nzambe nangae yokae. Liloba ya suka esimba mina yo. Liloba ya suka esimba mina yo. Les derniers mots t'appartiennent Jésus, les dieux de ma vie, les dieux de ma vie, les dieux de ma vie. Vraiment, Dieu soit loué. Merci. Vraiment, en tout cas, tu regardes le témoignage dans le pays, l'autre zara na mamoussous, mais tu regardes pendant tout décortiquer l'album les tombeaux vides wana. Wana eza mukolo toza prédication te to ekato solara loyembo na bonzambe. Merci. Semaine prochaine to salango. Nomination na ye sali vraiment makelele ya Moussa Nzambe Dodo Kamba. Est-ce que ça dignité parce que malgré moi basuki ya pembe mais quand même pona ba bantoma mususu ya za quand même moi moto aza penza awumeli pete na makambu yango biso soto yebi et yango ndezo sala ke église ningana ba moni ba misi ba photo au proche à mokonza mboka ba trikeje ba luba ba blo nyoso so luba mawana église pe kota nango na polémique yo en tant que homme de Dieu ko loba ni pona mbo non na oyebisa nanu ba polémique sala na oyebisa bana na Nzambe bazala musika ya polémique lelo oyo polémique on est tout autour il y a église té ils a tout autour il y a ensemble na bango basangana ouais où ils allaient ensemble na bango il y a ba pasteur et église des réveils ouais na kanisi que pasteur Soni ba uta ko sala remise et reprise na l'autre pasteur
ça n'aura 5 ans. Mandat na esilité. Ba suspendre parce que ba yokanité selon explication ya PESI. OK. Na conférence ngana landi. Ba yokanité 1 par rapport ya ba biloko eza lié na CENI. Ya ndeko Malonda. Ba yokanité par rapport ya choix parce que ba imposa qui est $50,000 na Jeep. À la signature na ye. Il a dit ça, c'est pas le prophète Marquis qui l'a dit. D'accord, Maman Cynthia? Alors, bandeko va comprendre que derrière ça, le pasteur a refusé. Non, on a eu une signature parce que tout le monde a dit bon, a une expérience de soutenir. Alors, bah yokani penzate, bah on a côté na ba préféré ba suspendre. OK. Alors, bah pesa qui pouvoir mais ba suspendre na raison moko oyo. Il y a évité. C'est ce qui a fait qu'il n'y ait pas organisé conférence naïe à bengi pe bandeko mususu pour nous expliquer bango vraie raison. Biloko wana nyoso, ça n'a rien à voir avec le ciel. Okay. Ça n'a rien à voir avec la vie ya bana nzambe. Je vais conseiller na bana nzambe bazala musika ya ba makambwana. Nous autres là nous sommes allés parce que to yambaki d'invitation, baza ba ene na biso, toujours devoir bango beaucoup du respect. Fallait to kende total qu'est-ce qui se passe. Mais na kosenga na bana nzambe, bazala musika ya makambwana. Parce que les amakambo oyo et kokika simplement ko tia ba nakata ba distraction. Oyo gouvernement pesa kana ba pasteur bakabola ngona ba pasteur nyosote bangonde à la tête baliaka yango d'autres personnes baza wana concentré pour na ba amzamba pesi bango et biso pe bana nzambe tous à la concentrer pour nango. Je pense que koloba kende kododo kambaza dignité to ngai vraiment eza na devoir nangate ya koyeba soka za digne soka za dignité parce que o est important ngana ko lukana tala na yeba soka za digne ya okamba église mais ce qui a digne ya kokamba RC comme représentant ya ba pasteur pour na koloba pour na mboka pour na ba difficulté église en tout cas wana ndi na yebité mais s'il faut quand même qu'observer le lengena ya ko sala dans le lengena makamusu na pesa point de vue nanga je peux donner comme un homme de Dieu mais place wana bache soka za din to za din en tout cas nga na ebité soki na koloba kaza din te waneza na devoir nanga te mais la fin d'une chose des bibles ezolo bana biso vaut mieux le commencement te observer nga na kanisi que ekoza malamba yokana soki ba monique ezana partie mususu ba kota na bango ba loge partie mususu ba monique non to sangana te po bango kuna bazaboyi bango kuna bazaboyi bakabwana vaut mieux bakabwana ke basangisa mai na moto pour que simba te mai na mafuta basangisa mai na mafuta te pétrole essence na moto non basangisa te so ba moni en tout cas bazoyo kanate pasteur Dodo na équipe na ye mususu wana côté ba nommé baké non pasteur Sonia Zupe batu mususu baké non il y a pas de problème c'est divisé oyo koto akambi ba pasteur o bazak pour ye koto akambi pour na ye biloko wana nyonso ezo apporter eloko moko te na kati ya peuple de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin oyo nga nazo mona yango lokola purement ya distraction total eza distraction mais lokola ezali ba institution oyo déjà bakenda na l'état bazwa F90 baza notarié na ministère ba pesa ba 500 na bango pe ozomona misupe ba pesa ba 500 bakoma ba apôtre bakoma ba omoni donc misupe ba kenda États-Unis il faut exister alors bango mo ba koyeba ba place ba fraise ala ya tonga l'église wana state wapi na nzela musupe za kuna ezaka simplement ndeko moko nda lubaki que ezana loge moko monene oui pesa ka pasteur mbongo ba kotonga bakenda kuna bakoti loge ba batongi donc makambo biso to mona wana tango yaka na débit na ba ne leka wana bambula tozobeta mbunda tozoluwe bakiti ba msuba mona ngote bango bakenda bakoti place mo ba pesi bakiti ba installer ba télévision biso potoko manda télévision lelo yo yebi que tozwingonga tokie na émission na ba télévision bandeko mususu oye na émission na yo côté pendant 45 minutes mais okokité bazo signaler temps outé ambango bango ti okati alors lelo nzamba sungi que tozwi chaîne de télévision na Kinshasa en même temps ils ont permettre bato bana Kinshasa balanda maté avant c'était qu'il faut ko yaka na Cynthia ah lelo atatu na capacité bandeko bana Brazzaville bazo landa maté c'est ezali kolanda ezaba effort ya mutu moko te ezali mawaya nzambe soki bozo saela nzambe na sincérité pe na intégrité de cœur na kanti ke makambe ele kana kati église eza distraction soki to bito continuer nango
et kozala malamu makasi te pona batu oyo balingi bandimela Yesu sika pona bandeko o bazana na vie ya péché oyo faut représenter bango Christ comme l'agneau immolé. Non 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 non, eza malamu te. Ngana kanisi ke bana na Nzambe nyoso na bandeko nyoso balanda biso nga en tout cas mamba pasteur na mona rango distraction na webisa yo ke oza toujours mwana na Nzambe, il faut l'encadrer spirituellement mais zoata ko bondela Nzamba orienté. Vraiment. Moto na Nzambe tozo kende vraiment bien et Nzamba pa pour la bandeko nyoso ba Rolanda biso eza moto na Nzambe Marcus Efrata. Papa Denis laisse azongi lisusu azongi lisusu azotika te alobi na kitalatala na ye ya molimo e Nzamba la kisi eke China Rambo Kabila Kabangi ya kozonga lisusu na 2023 tolinga te koloba nini ma prophétie na bino pe comment moi ndenge mobo mimi mikoloka mikonzi biso batu kwamba tubozola biso te vraiment nakanisi que Bible les autres examiner faut qu'on examine la prophétie c'est la Bible la parole dit examiner les prophéties pour na koyeba vraiment ce qui prophétie wana ezoya réellement pour Nzambe. Le pasteur Denis Lessi, moi je respecte tout le monde comme aîné. Azama kasi côté YouTube, na pesi mbote kozanga te ko la émission wana, na moni azama kasi côté wana en tout cas, il a toujours son téléphone, il est toujours en ligne. Na pesi mbote ko la émission. Mais je pense que oya mutu yezali eza que biso tozaki na posa ko yeba nanu na prophétie. Lorsque Saoul a longwe na bokonzi, Nzamba a rejeté Saoul. Nzamba ke kozwa David 8e fils ya Isaïe. Aya tche na bokonzi. Yo yebike pendant que bazolo bela glissement en 2017, to komi na décembre tout ça la mission na émission non. Bazolo bela glissement en 2018. Mais chiffre 8 eza chiffre changement na Bible. Ndeko Kabila o leka yango te. Ba mataba kita arotika pouvoir. Prophétie ko kisami ndeko Kabila tiki pouvoir. Mais to constater que une partie à pouvoir etika na maboko na ye. Une partie à pouvoir et qui est dans ma boko ya IDPS. Les prophètes, je pense que dans le moment où le président Félix Azanam, et dans le moment où il Tali Sabiso, pourquoi est-ce que le pouvoir est divisé en deux? Est-ce que Nzambe a mon akiki, Nego Kabila Moussala Naya Gosali Sila quitté, Yangwa Tikeli une partie à pouvoir? Est-ce que Bandeko Bazoki pouvoir? Pouvoir on est à Bangote, Yangwa c'est divisé en deux? Batrichaki ou bien ça pouvoir na Bango, mais Nzamba Lobi non. Muto azolongwa musala lingaka sala na mission na pesa ke sila kité a garder quand même une partie. Wanande je pense que prophétie au ba prophète ba mais la biso to comprendre yangwana. Mais koloba ke ndeko Kabila zonga. Ndeko Kabila kozonga ndenge ni ndeko Kabila yemo nda signa constitution na biso ke président avia ko kenda ozala sénateur kozonga ti. Hier on moni na ba rétroviseur na magini ni a monelier na ba rétroviseur. Et puis lorsque vous prophétisez des choses comme ça, est-ce que ça kapo il y a solo les rétroviseurs ou bien ça kapona ko sepelisa bato moko boy songolo na kanisi ke tozoze la prophétie ya koya Yesu Masiya Yesu alobinini pona ba peuple na ye pona libota na ye pona homosexualité na nyoso ekoti na mboka oyo Yesu azoloba nini pona pasi yo mboko ezo traverser ba prophète nyoso ba Holanda biso Yesu azoloba nini pona bato ba okufa na este Yesu atiki bato ba osila na este ba amwana Yesu azolobelo ko ta lobika akende ko Kabila kozonga mais na pouvoir ndeko Kabila bato ba okufa na este na pouvoir payer ndeko Félix bato bazo kufaka na ex baguerre on c'est ici la té Yesu azolo belo côté vraiment parce que quelque part tozo mona maile ya bato esili apparemment soki total bien tozo kokuta ke na kati ba biloko wana nyoso congolais ndaza na sima ko boma muninga ne congolais ba kopa mulili ya ba minéraux zo sala mana mindeli bandeko na biso bazo kufa les prophètes réveillez-vous bo sangana to lukano to lukanzambe na mozindo en même temps to tele maloko la totel maloko la patriote na kati ya mboka na biso pona koyeba ko apporter quand même ba message o ekotalisa na ba konzi Nzamba pesi biso que mokonzi aza sacré toute autorité vient de Dieu mais bango baza na monopole ya nyoso te ils doivent nous dire qu'est-ce qui ne va pas na est et à RDC toza na armée toza na nyoso CPI yango ezali Union africaine ezali qu'est-ce qui ne va pas tola muka 52 morts tola muka 53 morts tangu ndeko Denis Lessi sa prophétie wana je lui respecte bien j'ai dit c'est mon aîné mais est-ce qu'il y a que n'importe ndeko Kabila bato baza kufa kaka ndeko Félix Azuba bato baza kufa kaka donc nakanisi ke musala ba homme de Dieu ezali moi responsabilité na biso ezali mais nakanisi ke photo ba responsabilité ngona ba limite nango nakanisi ke ekozala malamu makasi
Ce qui est la décision en Zambie, Nzamba zongi sandeko Kabila. Ngana yebite. Mais ngana yebika kake alongwa ki na 2018 les chiffres du changement David Akei, Saoul Ake, David a remplacé na chiffre 8 à saki 8e fils ya Isaou, Saoul Akenda ki nae. Et Saoul azonga ki pesouti. Ce qui na calcul, ce qui na rétroviseur na ye alobeli ki talatala na ye Nzamba zola ki sa retour ya président Kabila. Ngana zawana vraiment ka pona ko examiner prophétie pour Bible ndé permettre biso to examiner. Mais na zawana pona lobela les pour les contre na ngote. Nous devons observer maintenant na yebiki Nzambo tozobonela la mboka oyo aotia mutu na place na ye soki na zo sala émission aux autres nga makambo la oyo j'ai des larmes aux yeux rutala na la mokana tongo 52 morts 53 morts bakati batu machette dans un moment nazo ko kasuke ko donc nazo ko kasuke tala ba biloko wana te na réseaux sociaux avant j'ai regardé mais ces derniers temps et comme trop que nazo ko rutala biloko ele kana STT nanu ya mboka ko tala wezo lekawa ça fait très mal que Zambé à intervenir. En tout cas, bandi kono soba olanda biso bayeba ke toza moment distraction te. Papa le molo to ava kufa lo bayina biso. Iza sultanga olela lelate. Iza tanga otombola mopanga. Donc iza moment moko boye. Yango moni ba politiciens même derrière makambo ba pasteur et ko. Il y a d'autres politiciens derrière selon l'explication o na yoki na ba conférence na bango. Ba politiciens ba koluka toujours ke ba pasteur ba yoka nati. Parce que lelo même temps au Covid yé. Tout le monde pasteur ou aller sazo qui no bondela yemo na bangomba tout le monde okuna bake bondela kuno bake soki lelo bazala ki ya kosangana boyo bofukami na pade dipel boche maboko likolo nzamba linga répondre soki boluka ki na nenga solo mais lokwa ba misu bazaba yango na bisako ba misu sona bazaba camarade ba politicien bakuta na ba boîte de nuit bakuta na ba loge donc yango moni ba politicien na mboko ba respecter ba homme de diété ata mukete ba respecter binote bolia balesa bino nga déjà bafutela bino bandaku nga déjà nakoya na conférence na yote église oui makamyo sotali politique nakoya te député koya ko matana cher na ngate jamais député aye na pesi micro a télémine tumbelo na cher biloko bango basala wana cher o eza sacré place parole de Dieu obima un occultiste aye wana pour ba voter pour akopesa mbongo somba bensement na église et pas na biloko wana kolekate et kolekate taningeni bayakate o ba élection leki wana baye ba proposer na boyaki na ebisi église to côté le mise wapi allo banini parce que ngai déjà église tozo bâtir église a to kuta quartier muliliti le loko réseau déranger azaki déjà député ko sala nini ba gérer makam na bango moko nga na ebisi ki église to pe sa chance na bandeko ba postuler sika peut-être bango ba ko sala quelque chose alors comme vote ngo ezaka mutu na mutu fa voter selon ye mais ngai lokola un éducateur de masse Nathalie ça qui va danger à voter n'importe qui et je vais continuer à voter les sango na bana nzambe ba danger à voter n'importe qui après nous continuons dans la souffrance et ça aussi moko ya ba biloko yo bon dédié faut pas contribuer nango parce que na simana biso nzamba pesi ba tebele vraiment voilà merci en tout cas merci na bana nzambe nyoso bazolanda biso en tout cas tozolanda ma vraiment bien to kenango bien grâce matelo tela biso mo extrait ya loyembo ya prophète Marcus Ephrata le tombeau est vide hein? Oui, le tombeau est vide. Ok. Le tombeau est vide et ça a vraiment plaisir pour inviter à moi souffle et puis tout compte à moi quelques minutes de Tikali Nango et exaltation et puis tout 6. Maladie incurable balobi kisi ezateo libolo na koti kobuta ezaliteo nakoleka na yo nabelelaki mwana na Dawidi yokelanga mawa papa Yesu yo yokai. Le tombeau est vide, merci Grâce Matelo, merci Motona Nzambe. En tout cas, l'été Zali Kitoko et puis Nengozo expliqué, explication na est bien sûr que zo kota na mato ya bana Nzambe nyonso corona et sili ba kota bino doute que beaucoup qui en côté mais quand même ça Nzambe balaxi que Nzambe est souverain pour la corona. Bon, on a gagné ici que bandeko nyoso balandaka chaîne na biso YouTube Prophète Marcus TV ba mona ki ba témoignage bandeko yo
balukaki nzambe pona maladi wana tobondeli pona bango babiki ebele et mon pepango malem bezoki na suka mais yango eza penza te ke sili po ba pasteur basambelité na lobaki yango ekosila kana volonté nzambe nanu pe sili bien te ezo senga na bato ebele ba se repentir parce que nzamba yebi pourquoi permettre que loko wana koma et na kati nango eza na ba secret belé batami mo pepo ebomi bato ebele bato bakufi bato bakei penza ko sakana te biso bato tikali nde to se préparer parce que kimi ekozala soute kobosa na prophétie nazo pesa yote kimi ekozala soute ata corona esili nyonso kimi ekozala soute ekozala ka ba guerre ba tremblement de terre biloko wana ekosila soute to komi na temps de la fin ndenge bandi wana bandi donc soki kaka pandémie esili yeba ke vague ya makambo ezoya ouais donc eza moment moko mutu nyonso se préparer après ça bon moyen y pas dans Zambie voilà tu continues le thème nabiso et n'habite de l'autre to sukiwa puis tu continues le thème nabiso le marché satanique les lots to kozwa parti ni pour te continuer mukiel le lot tozolo les commissionnaires les commissionnaires pourquoi les commissionnaires dans le marché satanique bon le marché satanique ezali sous thème thème na biso monene ezalaki le monde des esprits tout le bilan pendant beaucoup de temps Zamba ko révéler biso les sous thèmes wana ezali marché satanique retournanga pourquoi les marchés sataniques parce que na monde des ténèbres ba somba ka ba vie ya batu ba teka kapé voilà pourquoi na kata ko somba ba vie ya batu ko somba ba âme ya batu ndo ka même na Afrika ba lobaka bandoki ba lemutu réellement bazui mutu batie na nzungu te mais bazui nde âme ya mutu bake ko salila yango alors place bake ko teka âme wana yango wana nde tozobenga marché satanique tant babomi mutu biso tolo ba balie yene balete bazui nde âme bango ba bénéficier na âme l'âme de la personne bake bateki yango bango bazui mbongo soit bazui ba pouvoir na bango alors place bazomi ma âme ya mutu wana nde tozobenga marché satanique alors mutu nyonso te azoki na marché satanique pour akufite zana mutu mususu azana bomoi mais akena marché bateki na marché satanique mais baloba ke mutu so azotambola na ye mais moi boum takoya ka kufi wana ezalaka baka o ezaki babomi déjà mutu soit bateki déjà mais batiki quand même atambola pendant un temps soit ndenge ezalaka mutu azobela na expliquer yango na début que au monde ba maladie musu ezalaki bandi na via mutu esila te ni l'hôpital rien ba salibo rien baluki ba tradi praticien ba musu même une église ba bondeli mais esilité ba musu même pas une église ba bondeli pour mutu mais mutu abikité na moment on est cause là déjà na marché satanique ba memi mutu bazo lukandeni bazo travailler bazo lukandeni ba côté cahier bazo luka peut-être client so bazui client pas bateki esili mutu mutakati également mona ka penza na kati au monde na ba maladie musu sote mutu asali AVC na butu bako kene ba négocier non mwana mbali azozo mbongo mingi azo matabo ndenge nini mwana mwasi azo matabo ndenge bako bunda batel babite il faut que teka une partie avine poto paralyser ndozo mona ba maladie on ezaka mutalamuki na tongo boye pa gauche et ça la tête droite et ça la tête ba kekine ba sali nyonso mutabiki souti soke ezala ki munduka kendoki eke ba teki mutu wana na marché satanique et s'il a kotika la paralyser tim ko lokufa entre temps ba paralyser amna ye kokoma maintenant menacé bazui yango babandi ko lukas ko na marché satanique ba kotekela nani faut ba luka na client quoi kende ba ko luka na client donc ta kufa te ceux qui non ba ko luka na client faut ba luka client parce que bango ba bénéficier na âme ba ko luka client dans le sens que ceux qui ozagi na 100 ans de vie et que bango ba achever na 40 ans les 60 etikali wana faut ba pesa yango na Lucifer faut ba luka mutu moko za na ba monde wana sombaka donc ba commissionnaire wana ya famille ya mutu ba bomi soit lien faut ezalaka familial to lien ezalaka makila pour que mona to comment le monde qui ba misu soit ba comme ko liana ba innocent et tout pourquoi malobe comme bongo ke ba comment liana ba innocent ba liana susu ka membre famille na hote te nakanisi que na kati ya marché satanique to lobeli biloko mibale voilà na marché satanique merci pour la question na marché satanique premièrement tu expliquer qui comment est-ce que bande quoi Joseph ba otekayi la Bible dit ils les virent de loin ils complotèrent pour les faire mourir mais ba mona pe batebele na nzela mais lorsque ba monier ya za na ba train na bango za na makila na bango ba repérer que muto to na possibilité ko tekayi parce que ceux bazaika ba vendeur des esprits ou ba vendeur des âmes ba kutana kina batebele na nzela ba teka ki ba tona te pour nani mais lorsque ba moni Joseph la Bible dit ils complotèrent lorsqu'ils virent de loin parce que ya za na makila na bango première na marché satanique premièrement ba ko tekayo nanu na bandeko na yo mais ceux qui ba raté na bandeko na yo c'est de là que nazo ko expliquer comment est-ce que Judas a ko négocier côté ka Jésus wana entourage
donc famille eko raté te entourage peut comme en allié entourage comme en danger soki na famille ba bundisi yo ba combattre yo famille eluki yo ba zuyo te entourage ezoko mela yo danger. OK. Oui. Donc ce qu'il faut contrôler l'entourage. OK. Commissionnaire musu pas ko uta entourage. Commissionnaire musu ko uta entourage. Aka solo libanda. Jida baluka ki ete. OK. Jida si yenda ke luka bango. Ayebi ke non bango baluka ka Jésus. Yes ko ayebi ba faiblesse à Jésus. OK. Poza ki na kati entourage. Azana kati entourage. Yenda konta ko frana. Ayebi ke non na 17h za ko zana. Yenda mtapesa asimbela ka toma ba téléphone. Yenda simbela ka toma ba téléphone. OK. Yenda zara kana simbela nga sa. Yenda zara na avec na modération. OK. Alors Jida Sakei a solo na bango bino bozonyo ko mapamba. OK. Ngai no pe na kolakisa bino yé parce que ba ko yé ba Jésus mbala moko te. Na kolakisa bino yé on a kopesa bizeza yé bino bopianga mbongo. C'est comme ça que ba pesi mbongo. Donc mutazote ka Jésus entourage. Mais mutazote ka Joseph feza famille. Donc marché satanique e cause à la famille e cause à la paix ya libanda. Libanda pe omonika ne mutatonga nda kuna ya tunginda. Asona ba commissionnaire non, soit ba commissionnaire ba papa na moninda ko esili o chesham salo ko. On a besoin ba commissionnaire mususu pe ba lela ka kolo pango. Zamba commissionnaire mususu pe ba lela ka kolo pango. Ce que yo ndako esili non, tous on a besoin o che combien. Surtout ko yela yo mutu akota. Ba commissionnaire wana eza banani. Eza bato ba commissionnaire eza banganga kisi. Banganga kisi bango baza ba commissionnaire yo kei bakangela yo mobali mais bakokanga mobali te bazuna musala mobali etikali kuna. OK. Bakozwa me vie ya bana etikali kuna. Yo kei po ba peso pouvoir, OK pas marabu moko boyote na moni maladie moko boye na moni boye salelanga boye pona ba chance batebele bakenda basokola bango babiloko wana. Ezaka banganga kisi te. Tous les pasteurs bazana kati occultisme bazolata bilamba tozoloba ba code vestimentaire ce sont des commissionnaires lorsque bazoko imposer batu maboko bazo récupérer beto là na l'église na bango bazo récupérer plus loin oyoka pasteur abimaka na sertel pasteur abimaka eza ba biloko basala ngo na sentiment commissionnaire azana ba porte belé na kofungula yango ba commissionnaire bazana ba porte belé ko permettre bango ba teka mutu. OK. Mais porte mususu otolobela ki awa ezalaki porte ya sexe. Pourquoi tolobela ki sexe? Tozaki mukanda ya Naoun pona bandeko bazolanda biso Naoun chapitre 3 le verset 4. Nzambalo la pambola bandeko so baza connecté okozwa Bible na yo. Rapidement tozwa les versets bibliques na biso Naoun chapitre 3 le verset 4 la Bible dit c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée pleine d'attrait, habile et chanteuse qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Bible zoloba c'est à cause des nombreuses prostitutions. À cause ya bakindumba ebele oyo ndumba moko asali ateki ba nation. Oui. Aux Hollandes, biloko marché satanique. À cause des nombreuses prostitutions d'une prostituée qui vendait des nations et qui vendait même le peuple. Okay. Donc, commissionnaire ezaka nganga kisité. Moi na moi sinon so ba pesi kindoki. Parce que ngai na lekisi ba nebele ya basi na kindoki ba garçon belé na ba délivrance à kindoki. Aza commissionnaire na kati na ye ba loni eloko eko permettre mo bali nyoso ko lekana nzela na ye. Après famo na misale baby. Après famo na vie baby. Ba ko récupérer toujours étoile na yo. Donc nanzela ya sexe ici la Bible dit c'est à cause d'une prostituée qui vendait des nations. À cause des prostitutions d'une prostituée, Bible dit elle vendait des nations à teki ba mboka. Okay. Donc à teki batu. Sexe c'est la première porte au bas côté kamutu facilement. OK. Donc au kola mukate l'église, pasteur abanda ko biso ke non, azana posa bimana yo yaki oluka nzambi. À côté kayo, à cause de la déjà. Tu sais ba so kutani ndesina mosala nzambi ndeti boye to lo ba quand même ke ngana za ser église. Naza pe na balité et tout nazo ya pe ko luka lo sambo na église moto na nzamba bisinga ke na bimana yo ko mi bwa kambala mo directement et que na tanta ta chance tikala ko yeba ke po belé ba sala ngole tikala ko yeba ke impudicité ezala rapé moko ya babilembo ezaka moko ya basine ya bato bazana occultisme. OK. Parce que là-bas ba senga ka bango plus les sexes pour na ko yeba ko zo étoile ya bato. Également ba musiciens zo mona bazo tombwama na ba succès ya makasi ba o diable a pesa succès. Porte na bango ko somba bétoile baza ba commissionnaire bango bazo kende ko luka ba marché Satan zo pesa bango succès. OK. Bana basi nyoso bango bazwaka ona robeta na concert mona Goma analika nguna Goma wana alaka kuna landela lika ngwa Goma wana après ko mona ndevie baby. OK. O mona ndenge mibali bayaka bakima kai landela bango abimana musicien bango baza ba commissionnaire diable zo pesa bango succès bango basi o bango bazo kende ko zwa
à travers rapport sexuel. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Une fois beaucoup minzoto moko bo kaboli siko esprit, bango ba récupérer âme na yo ba récupérer mbongo na yo ba kenango ba pesi kuna. Na marché satanique ba zui bango ba bandi ko salela ba pesi ba formation bango ba zo mbongo sata zo fonctionner bongo. Ce qui peut écouter que ba sacrifier ba moni ke ba kokiyo te ba ko sacrifier. Wana et ça la sur les plans il y a sexe. Mais oezo ça la sur les plans ya famille locale ya Joseph. Wana ezali simplement bobota mi na famille peut-être non quoi zandoki papa zandoki maman zalaki na loge papa zalaki peut-être occultiste azaki na babiloko wana kota ki babiloko mo mulili lorsque akoti na babiloko wana ako sacrifier ka batuté na marché satanique bateka ke toi la automatically azolo ba français azaka moi sikitoko azaka présentable eloko elongwete sur le plan physique. En tout cas, ça va. Mais sur le plan spirituel, c'est bateki. Mouto, ce qu'on voit la moitié bateki, à subir les mêmes conséquences. À quoi il y a un bon, mais soit bali moitié wana. Du fait que moitié wana a déjà temple, ou déjà balongo les locaux. Tant qu'il y a au tchao, il y a yé balongo les angoussous. Atikal nengwana. Bango balé bepave. Donc bango balé barotika la bepave. À cause de bitumba ya moitié à bali, toi ya mobali à bali. Parce que ça na mi bali ebele pe. Bala tsepe bas na bango bitumba. Terrible. Non, mais il y a fongolé la basi ba porte. Il y a belé pe ba bomisa na basi na bango. Parce que au mona soka zumbongo na ke Kinshasa. Atiki mosi na poto. Tango azoya azana petite moko andokia wa o ya sorcière wana oyo. Déjà ça à part ki ndokia ça déjà ki ndumba. Mais il vient ici azuna malade na ba démon amemeli mosi moko atikali na ndako. Vie émotionnelle suka wapi. Impudicité que nous la porte à l'iwa même la vie à bana. OK. J'ai expliqué ça on a été sur la repentance pendant 30 jours. Comment est-ce que bana ya David bakomi ko bomana inceste côté à cause il y a impudicité ya papa na bango. Kindumba papa na bango salaki. Il faut les bana porte. Il faut les bana porte. Marché satanique ezali thème o yezo ki ko fungola ba vie ya bana na Nzambe belé comme na biloko msomo na kana Kinshasa o mutanyata ki sete ote babokela ke mbasu ba memi partout abikité bakoza bateki lokolo. OK. Ote ba règle douloureuse mutakoti libala zo bota te bakoteka ko bota na yi. Bakozwa kopo soit nzungu moka ki ndoki bache. Une fois moi na koti bazu ba sopi avortement. Bango bazo ya bazo ba sopa avortement. Bateki ko bota ya mutu. Biloko wanizo salama na kati ya monde des ténèbres. Bakoteka ko bota mutu également bakoteka loboko ya mutu bako. Donc bazana possibilité ko teka nyonso o bango bazana ngo soki ka mutu oyo bango. Bazo viser aza faible na prière. Ce que mutu poa bima na kati ya biloko faut vie à prière ezali fandi na kati ya ndako na ye. Parce que tikala koyeba ke bande kwa Joseph bazwa ke lambaka pambate bayaki nango comme preuve pour que matanga salama matanga pe salami bazwa ke lambaka pambate ba cheki pe elamba ngo makila batie yango makila les sang o ezalaki na elamba ndezaki ya Joseph te. Maintenant tala côté Joseph aki bateki comme esclave a commis dans Potiphar. La Bible dit Nzamba zo pambola Potiphar à cause de Joseph. La maison d'Égyptien comment qui a pambola à cause de Joseph. Donc une fois bateki yo muto sombio a kosala l'étoile na yo. Ozomona Joseph Koloba ndoto yemoko muto alota élévation alota bafuka melier alela na nu étoile na yete mais place basomba kiye bénédiction bandiko kita wana bandiko sala ngo so bateki mutu ndenge moko bimana mbali moko peta zako cultiste sko sero koma ko lota mobali wana tikala ko ba ke mutu wana mobali wana na yebo za na relation moko spirituelle ndenge moko poko za lozaki na mbali moko bwazaki ndoki bokabwana na yi sur le plan physique on va comprendre quand ndoki bokabwani mais sur le plan spirituel peut-être bokabwani ti a troubler ba relation na yo nyonso ko va na libala te pona nini soka zaki na misala mabe a kozoloko na yo moko akende koteka maintenant lorsque banda ko bondelo ko zana besoin ya délivrance nzamba ko banda ko révéler plus na bandoto mutu wana OK a banda ko ya na bandoto na yo ndo mona ba tebele o te ko ba tebele ba négliger ndoto te o négliger ndoto ba tebele ba négliger ndoto ba tebele ndoto ekimaka ko négliger ndoto mais pilata sokola maboko pona nini pona ndoto soka zaki ndoto talinga simba makila innocent moi si na yela nde na tribunal la ebisi papa na souffrir na ndoto mutu bolibo bomaza innocent abendi maya sokoli maboko na miso bato bien en tout cas makila na ngana kosimba te soki ezalaki ndoto te pharaon alinga ibande ni nzale ko tana mboka na ye soki Joseph ayebe ko interpréter te Égypte lingeza la sauver ndengeni Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre maman au moins même temps on topé sa prophétie la Bible dit on prophétise en partie bako prophétiser pour na yo nzamba zola kisa bitumba na famille na bino bako suka wana mais na ndoto nzamba ko lakso keza mamale ki Clémentine o la li penzo moni donc ndoto eza encore plus na approfondissement ya ba vérité même ko leka prophétie sauf ba prophétie ba to bagenda aussi mbakisi hein ba tcha ba biloko na balolemo ba mona ba komba na ba mboka biso na prière on sait que la Bible dit on prophétise en partie ya biloko musu na moni ba bangonga wana ba chef coutumier ezana ba biloko musu ya ngombe na prophétie za biloko musu mona te
na prophétie pesa na babilo ko mususu nzamba lola yemo akota labi secret o na l'action prophète. OK. Oui, oko ki epeli boso prophète. Oui. Amoni pété. Oko ki epeli boso prophète. Nzamba talabi prophète amoni bilo menza talabi oyo na moni prophète o azana maturité te ya robomba secret ya mwana nanga. OK. Abombeli yango. Donc oleki na prophétie tali pena ke no yali ka moko boye nzamba lobi yango te. Mais lorsqu'on vient pour se repentir, on a intérêt à se repentir sincèrement, na nyoso oza osala. OK. Ce qu'on a quand marché satanique, papa côté kabana naï. Maman côté kabana naï. Maman na bino ka bozela wana ke no bala, boya na fulara wala tra mutu yemo na kindo gabi kateka mabala na bino ateka misala na bino. Soki ba teki misala ba to bobika lokola Joseph. Na katanda ka Potiphar, Joseph a travaillé mais pour rien gagner. C'est une personne vendue, as esclave. Il travaillait à Manatongo, à Sala Misala, mais il travaille pour rien gagner. Nous avons à Sala Misala, mais Misala à la fin, à comprendre que Mbongo Sala et Kindarawa. Azan a besoin de délivrance. Il faut que aller à la délivrance à cause de la vie de prières approfondies. En fait, comme Manakati Nango. Parce que sur cette terre, tu as libéré. Moi, 30 minutes, nous avons pas fait sur le délivrance. Bon, au moins aujourd'hui, il y a tellement de versets mal interprétés. Mon co a permettre aux cultistes de profiter. Parce que Yesu, Bible, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. En dehors, il y a que de lola. Mission, il y a Christ et Zakakate pour te de lola. Nasé na moi misala satanisali. Maintenant, la Bible dit il a apparu dans un Jean pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, les œuvres marché satanique, tu écoutes dans la famille, tu écoutes dans l'entourage, tu écoutes même dans la société. Dans la société, nous sommes dans la cultiste. Ok, travailler kuna, babilo nous sommes qui paraît bozo iba. Bango bazana ba caméra au bazo zoala bétoile la bino. C'est systématique. Ba osalela. Ouais. Ozomona. Donc une personne vendue, azalo kola Joseph, a travaillé pour rien gagner à la fin. Au moins on a toujours complications, ils continuent parce qu'ils ont azo sala même bon on a ezaka afutanda ku asala muto bo azana besoin aller canal na délivrance pe aluka nzambe na profondeur. Mais si ko délivrance et koki ko yaka kambala mon côté pour délivrance pour ba bondeli pour na mututé. Au moins loko permettre même 5 minutes na éclaircir on a peuple de Dieu parce que c'est le mot très important. Aujourd'hui il y a plusieurs explications on appelle on a yambara na bana na nzambe. Dans les cas de délivrance, il n'y a pas de changement. Papa n'a pas avion à Kinshasa, il n'y a pas de changement. Pour le moment, il y a des gens qui ont signé quand même Covid, qui ont testé dans l'église, qui ont partout, il y a un thème qui Zambé, il y a prière, il y a France, il y a Espagne. Il y a quand même Zambé. Mais premier année que les lots, dans Zambé, non, dans les cas de délivrance, il n'y a pas de changement. Délivrance, c'est comme un changement de la vie à Moutou. Délivrance, c'est comme la vie à Moutou. Lorsque Moutou se repentir, parce que avant le cas de délivrance, on a une vie au diable à imposer qui il y a un moment même bateau pour interpréter Bible Mabé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Quelle condamnation la Bible parle? La Bible ne parle pas de condamnation genre papa nabina zaki ndoka tekabino yo ndimeli yesu mbala moko allez et Kati not one sili te. La Bible parle de condamnation parce que mutu azobika na péché, aza mutu aza condamné na liwa. Car le salaire du péché c'est la mort. Une fois que mutu andimeli yesu aza sous condamné parce que aza n'intérêt abika lisu sous na vie à péché te. Nde Bible les autres qu'il n'y a plus de condamnation. Une fois accepté Christ aza n'intérêt à kobika lisu sous na vie à péché te. Ce qu'on lokola kobika sous na vie à péché te et ka kotambola kobanga nzambe. Il n'est plus condamné. Bakoki pété ko condamné kala ozao boma batu kalozaki magicien non, accepter Christ a commis une nouvelle créature. Yango li ko l'accepter que ce qu'on accepter Christ au commis délivré. En tout cas, il y a des loi, pasteur Nabino le roi a prière à délivrance était, le roi a jeune était, non, il n'y a pas de condamnation, Bible que tout est accompli. Les versets mal interprétés et ça qui est dans Nzambe belelo, bazobika délivrance était. Les versets mal interprétés. Donc faut zonger l'écriture pour nous éclaircir dans Nzambe biloko. Yango zo mona même au candidat Ézéchiel chapitre 18 et zotali ça que ce qui papa asumuki. Nzamba pambola bandeko so baolanda biso zo Bible nonga pe na fongola tablette na ngai lelo na tika Bible na ngai na libanda na mutuka na saela ta oyo nzamba lola pambola bandeko nyoso à la prochaine photo fongola enseignement moko makasi na yo parce que zana bandeko Bible baolanda biso bazana besoin d'éclaircissement sur la parole du Seigneur il y a ba délivrance au ba luka bazwati muto luka délivrance repentance sincère à salaté réparation à salaté azoki ndeka babondi la pona ya bota oui bakoza la bateka ko bota na famille et cause la marché satanique mutekanga misala na yo mais avant bakanga misala na yo tu avais une vie ezana bandaka nganga okota ezana basia bato zwa ezana mibala bato simba biloko na nyeso esenga yo une repentance sincère la Bible dit la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots
Pourquoi vous dites ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. La Bible parle de l'âme. Ce sont aussi des versets mal interprétés. La Bible dit l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Mais la Bible parle de l'âme. La Bible ne parle pas sur la vie physique. Papa kotakinda ganganga. Ce qui est sur l'inga punir âme, à punir âme nangati. À punir âme nangati. La Bible dit l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Soyez soit l'inga punir âme ya papa nanga. Ça c'est sur le plan spirituel. Maintenant s'il y a des combats, s'il y a des réclamations, lorsque réclamation au téléma, réclamation il y a sur l'âme et il y a sur le plan physique. Papa qui n'a signé qui n'a pas bon à banana, tu n'as pas bon na famille. Vous tous vous allez combattre. Vous tous beaucoup de difficultés. Binonio sont beaucoup de problèmes sur le plan financier. Donc cela ne veut pas dire simplement que comme l'avait dit l'âme qui pêche, l'âme qui mourra, ceux qui connaissent les chefs coutumiers et ceux qui n'ont pas été binonio sont. Vous avez une alliance parce que on est alliance. Ce qu'on a accepté Christ comme une nouvelle créature. Vous avez un intérêt à côté les makolo kanza parce qu'on a prié. Ce qu'on a prié la makasi on a pomolonga. La repentance est la porte. Amen. Vous devez commencer à la repentance. Vous acceptez Christ beaucoup. Les qui ont la repentance après la repentance sincère beaucoup suka wanati. Il faut les kanaba réparation. Chacun de vous faut à la bonga na sala ki boye homme de Dieu par rapport à la repentance nanga oyo. Comment est-ce que je peux réparer avec Dieu? Une fois réparation et salami. C'est alors que wanata ba bondeli pona yote. Yo moko ko bengana malade. Yo moko sala prière okepe pa munganga batali ba moni sunyomte amen ba moni susidate on a besoin de la croisade ya pasteur moko sala en 2021 on a besoin ngote donc voilà pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Ce sont des versets mal interprétés. Maintenant, autant la parole de Dieu, toujours qu'on comprendre, la Bible parle de l'âme. Sur réclamation, donc, Moutounion, soit on a besoin de délivrance, soit les canards repentance sincère. Biloko est très important. Voilà pourquoi la Bible dit les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents. Au sang, la Bible dit au sang. L'hébreu, voilà. Au sang et à la chair. Donc, nakati ya makila. Tokokuta babiloko oyo papa tambola kinango eko yetelemela mwana o Bible ezo sauver to o Bible ezo boma ezaka âme mais nakata makila lié kozala mais l'âme de la personne asumuki nde kokufa yo muto sumuka note kotanda ngate o ke ndeli felo pour papa na bino zaki okiltiste te non mais sur le plan physique les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents bitumba wane koya ndo moni papa ko tikala koteka bana va kufa bana ba kuti ba malheur ba koteka libota yango mona rote ateka mukongo ateka musapi ateka iloko boye donc bako teka bano na babotami te ndenge moko pe mutu muso akoteka bana na ye aboti na yete ndenge moko pa koteka bino bobotami me bateki bino mamale ki bafandi batuni mama kulutu yo zo mona teke bano boti bana étoile to teka bango po biso na kindoki to somba mituka ndo moni même kindoki yango na lobaki ba pesa yango plus bana miki ke mikolo pe bale ya kindoki to sake mission na yo no ya pasteur à Belgique ou apôtre pesa kindoki voilà mikolo pe ba pesa ya kindoki mais ba pesa ka bana miki po mwana mokie bakola kisi avion oya mona na film c'est tel avion yango na kindoki avion wana linzanza ba bisi moni avion to peso yo yela biso soutien mana bino yela biso mbongo papa na bino mwana wana kokinda zumbongo ya pesipo bakotisi na avion bapumbusi batambusi bakitisi sko to ba matisi likolo na avion wana ya linzanza ni wana kitisko atali penda ba pine atali na kati ba bisi sko to peso ngo ekoma ya yo allez yo kende la biso mbongo ndo moni bana bateka ka famille donc mona mususu ama yele na famille ya balita botite mutateka yemba musumo mona moka muke yango boni balinga plus ba baby sa bana mike parce que ba baby ke so ba baby si bango bana possibilité parce que comme boza makila moko bako mani soka obika na teki libala ya Clémentine et que donc il faut une vie de prière approfondie yango moni na ko ça peut ba parents so ba na biso faut ko bondela ba baby c'est lo bana te vraiment faut bondela nzambe ndenge surtout frère nanga olandanga wana ye na Goma za na bana na Belgique za na bana na Londres na bana na Espagne na bana siko bana wana nyoso bato bazoko encadrer lo bango oyebi beta dame na bango te donc so ba laisser lo kindoki ba laisser mona kindoki mutali boso ba senga eza papa oui parce que ba yebi que so ba zui papa mona otika na insécurité misusu wana pe batika na insécurité vraiment nzambe alola pamula baniko so ba olanda biso je pense que le loto suka awa bandeko bazolanda service na biso ya marché satanique tozo bondela na live na page na biso soza na Facebook bandeko so bazana na Facebook te bele ba evita rango mais soza nango
soit oza nango te okofungola na yo otie kombo ya Bible Exode ofungoli otie kombo ya Bible Paul Andramate Facebook na biso za prophète Marquis Kande bakomi Marquis wana okomi bongo bakisi Efrata nzamba lola pambola yo okepe na YouTube na biso ba prière ya butu mingi na 23h ezo salama na YouTube wana kokoma prophète Marquis TV na YouTube o retrouver chaîne na biso o s'abonner na chaîne bandeko bazana besoin intercession bonde la pona bino na ba requête na bino numéro est affiché ou comme les biso na WhatsApp ou tindi requête na yo mais au bout sanate so tindi requête ou tindi na kombo na yo pour que intercession ba ko bonde la pona yo na kombo na yo nzambe ya lula apambola bandeko so bala biso ibonde lia suka pona clôturer émission. Seigneur éternel aux alines Zambé, Bible Zoloba, venez à moi, vous tous qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Maman Moko, papa Moko Zala qui est fatigué, chargé. Alanda qui prière Oyo, Seigneur éternel et Dieu, Kaniselaye, Bimisaye Nakati, il y a fatigue, il y a malade, il y a kolela, il y a charge, Oye Kangibo Moïna, il y a une instabilité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bana Nzambe, na sûr que bolandi prédication et puis motivation. Et exhortation et prophète Marquis Efrata tokozanga te ko souhaiter merci na Israël KBA à partir ya Toronto Israël KBA Toronto logo na biso Blue Giant et ocha et illustré logo na biso o ezali espace moko pour la photo professionnelle, la vidéo, en tout cas Israël a aussi la biso et aux ana Lubumbashi comme na Kin bien en Toronto kuna tozo zela Israël faut c'est la biso ba munyo sonyo so pesa biso Israël KBA na Toronto wana moko ya partenaire na biso bon anniversaire ya mwana na ye Diana KBA abotamaki le 18 août 2015 canadienne donc a refêté Kalamintia. Jonathan P le 19 août 2020 il est canadien donc Jonathan canadien à Botamaki le 19 août 2017 canadienne PKK en tout cas Zambia Zalokumu bazara lokwa mapasa muso abotami le 19 août muso abotami le 19 août 2020 muso 2017 en tout cas Jonathan KBA bon anniversaire d'abino de la part de Israël KBA papa na bango donc kalamité logo ya Toronto Blue Giant et kozala na Kapage télévision na pesi batonyo sope batala ka Page télévision bambote et belé merci Israël KBA en tout cas Diana bon anniversaire bana nyonso Nzambe a batela Jonathan na Diana en tout cas bon anniversaire na bino de la part de Tantine City à Kapage et merci à tous nos abonnés ba onyo bazo s'abonner ba onyo bazo partager l'émission na biso Nzamba za na biso pe mabota na biso o tshela ba photo ba pebe nanga pona lelo to sukia merci na ba partenaire nyonso pe ba nyonso baza proche na biso merci bisous bye à la prochaine. Mona ndoki bima na ebiso bima mona ndoki nabaki na ndaku swati yo swati nga bima ngana boma mama na yo ale bima kende nalobi kende mokolo liboso mokolo mibale mokolo misoto letombo evide zamba makambo minene yeso yo zambo yo zamba makambo kokamwa yeso yo akamusanga zambe Efrata yeso yo zamba nyase bitumba nanga na pesi na yo kozanga libala na pesi na yo kozanga mosala na pesi na yo kozanga kobota na pesi na yo
Capage TV. Capage TV.